bandeko na balandi nyonso napesi bino mbote eza nga ndeko na bino Kongo Alenga Shora de Sulanga. Bandeko na ngai awa toza na Leverkusen. Lelo ezali samedi mokolo oyo ndeko na biso ya mwasi jeune fille oyo tobenge na kombo ya Nika, biso bato mingi babengaki na makombo ebele vrai chéri. Donc akufaki depuis semaine passée, mais lelo ezalaki mokolo na ye tokende na cimetière mpo tokunda ye. Donc bandeko na ngai tozalaki ebele na bandeko oyo bazwaki ntan na bango bayaki oyo mpe bazwaki ntan te nzambe apambola bino. Vraiment boyebi ete liwa bandeko basekaka motu te, liwa eyaka parce que ezali nature, eza naturel nde tokoki koloba. Nzambe asala yango na biso na banyama moto akotikala éternellement azali te. Donc biso nyonso tu tokokufa, to moto okoseka moninga soki oseki moninga yebaka ke oza komiseka yo moko. Fourmi kutu tokende totambola na nzela toniataka ye akufi me azotambola azovivre, me biso toniati ye tobebisi vi na ye. Yango bandeko tika molimo ya ndeko na biso Enika ekende na kimia mpe nzambe ayamba molimo na ye. Donc mabe tolobaka te kasi tolobaka malamu ya mowei. Bandeko na ngai vraiment en tout cas nzambe ayamba molimo ya ndeko na biso parce que Enika azaki chéri moko bato tu balingaki vrai chéri, alingaki kosekisa, alingaki kosala makambo ebele biso en tout cas bapapa lelo parce que toza bapapa toza so bajeune te, donc alingaki biso mingi. Donc vraiment en tout cas maman Ida, mes condoléances lisusu, nzamba pambola yo maman, la vie continue. Maman toyebi ke yokotaki mwana yo kolobilobi asalisa yo, mais lelo aza lisusu te, nzambe mpenza asalisa yo. Biso totikali, la vie continue. Bandeko na ngai bokolanda ndenge enterrement ya Enika eleki, et puis na ndenge bato basali témoignage ebele oyo basali. Vraiment en tout cas merci na bino na bandeko nyonso bosali témoignage. Merci na présence na bino bana Leverkusen ya Cologne partout. Merci na kulutu na biso JP Paka, colonel Bonabo. Merci na bato nyonso tout bosali intervention. La maman de 3J, mokonza wa mama Valérie Jimbi, en tout cas merci. Nzamba pambola bino tokuteli bongo mbala nsima matondo mingi tolanda bileli.
Kei lelo no koloba. Elo na koloba ya bien toyeba ovana bana. Nga na sakana mabebele makamba boye soko jenga. Ezoko jenga na sens ni. Ezoko jenga na sens que parcours ya mutu oyeba kobongisa motango so ya ba matanga. Ba matanga tango so yango ifo yeba obongisa parcours na yo. Po matanga ya keloko oyo ekojaka mutu. Fete yaka ozo sepela. Mais matanga eza keloko ezo koje mutu. Keloko na aki nango boy. Oya keya tikinga. Sikoyo ngai naza nani. Ozo mona. Mama Ida aza mwana membre nanga tozani groupe moko na lisanga ya banganga. Donc en tout cas naza très touché. Na komona mama Ida na reperdre mwana ye na tamuke o na vaina se nanga na moni nenga nyokwana. Nzambe peza ke lokupemisa mwana biso inika na kimia nyonso. On a une lobaka yango wana mais en tout cas colonne. Merci mille. En tout cas totelemi. Merci mille. En tout cas qu'on va lenga na point. En tout cas ndenge zali. Chaîne na biso. Yokani. Tinati. Yonde. Ndenge zali. Ya boyende tozolinga. En tout cas. Amen. Ya Willy Salum. Bon. En tout cas lelo za mukolo to yotika inika. Vraiment journée na ya suka. Alors hello nokoloba. To pambolika nkolo. Po bistwali bato nzamba saib so grâce ba quoi. To pambol kolo lokumu kembo ezonga ba nkolo. Nzamba peseke nzamba zui. To lobani. To tikae bon. Biso bata mukili oto tikale to aso la conscience. Ya mo bible so ba que non, eza bien au kele ndako ya matanga ke na fête. Pour andaka matanga ndem teba conscience que un jour pesa la ye. Donc biso oto tikale to mingi bla so bo mo fera ndeni. To kanga manankolo ko kolonda le gidiso. Metro ba chaque fois kolala pe kolamuka eza habitude. À part kolo ndem taba ala musaka. To lala ba volonté na biso, mais poto la muka, to la muka la volonté en kolo. Donc to pambora nzambe, c'est vrai, disparition c'est à passe. Mais ni to ba su à part ko ça nzambe. Donc libota kimia en kolo eza na libota. Donc nzambe pena apesa kimia omo ki la pesa raté na libota comme ça. Biso auto tigale to rande ninya ya kotambola sa mokili oyo. Ko ba baliwa o ndefote ya biso. Donc lokumu kembo zo ba nkolo et lo ba ngona. Merci mingi Willy Salum. Voilà. Bonabo colonel Bonabo. Tozala mambo. Tokolemba na biso te. Ekoma coutume. Vraiment. Ekoma coutume. Inika tiki biso. Yeba lingai masolo. Donc lelo vigno c'est un goyo donc vraiment. Zana eloko moko te akoloba. O nzambe alingi. Moto akolongola yango aza te. Donc c'est ça. Tozali awa. Éviter juste X temps. Vie eza ndenge wana. Mais lobi tozali pas mopaa. Ndenge ezali. Pour la vie continue. La vie continue. Voilà. Ndenge ezali. Papa Yoyo. Voilà. Roki Mbala. Mayo Lokat. Jambo na gabu. Yo la Nika. Stéphane. Le grand Gallois. Oh, Papa Guy, vous comptez maman. Yo zanga te. Vous comptez maman. Vraiment. Moi loba inika tiki biso inika mwana mo malamu vraiment inika pesi biso leçon en tout cas inika apesi biso leçon mwana mo malamu mwana mo alingi batu bolingo
En tout cas, dans la ébaki Inika mtalukaka contact nanga. Mais toyo bana mais lelo na lundi ba témoignage na kati église. Il a expliqué mon amoko azali na bolingo. Inika bolingo na wana topesa o okende nango opema na kimia. Nde tolandi ba témoignage onyokwamaki kende kopema na kimia. Mais ce qui est vrai, moto asalaka bolamu aefasama na vie te bando betaka masumu na yo na ndenge ya positif va mpe ma chérie zala na kimia. Donc nasili mpe na famille na bango témoignage kaka oyo bapesi l'église esala mama na ye aza na motema na pe na motema na ye mpenza ezala na kimia abotaki mwana le mwana bimene na biso bato azalaki mwana bato nyonso nga na okolobaka positif ya mwana na yo zala bien nzambe moto apesaka kimia na douleur sambela nzambe belela ye apesa kimia na motema na yo cantique de cantique. Donc merci beaucoup Nakou Malenga. Ezalaki ya bino maman na bango Valérie maman de 3G. La maman de 3G. Konza ba maman. Konza ba maman. Yo de fate. Oboyo sala bokili na yo za bongo. Ka ba condoléances. Chalacho. Yo kozanga te Inika atiki biso ata mali loba. Inika ndeko na biso atiki biso. Donc tozalaki na ye. Okepe kotika ye. Donc babolamu na etikali na mitema na biso yango mpe tozalaki dès le début jusqu'à la fin na matanga. Donc ça va. Donc ça fait très mal, tout le monde était toujours présente. On a besoin d'aller on a la wana boya raté donc voilà mon aé et compter belé à souvenir et belé à yamalam pour naï nikanda nzamba ya mbaye place azala pe mana kimia ils sont partis qui sont pe na kimia pas mana kimia donc sous ces belé mais voilà on a fait autre chose au sala le reste c'est quand on a beaucoup nzamba peut-être bon pe na kimia donc merci beaucoup. Merci à toi, Chalamama Boyamba. Merci. Bonjour maman, comment on a mis? Bonsoir papa, on a la famille, comme on a la Durban. Oui. On est la sœur, la biso Inika. Inika en fait, c'est tout le temps la Durban. Et elle va cousin pour elle. Le biso tu vas Inika maro le mois Durban. Le mois Durban, donc on a les vacances. C'est ça qu'on a Durban. Donc serment malamu. Yaya moko malamu na bana bege toujours yaya mais to yaki âge moko donc Inika Alexa déjouté sans komelela ngai to swana donc passer vraiment na motema passer vraiment pour perdre Inika bato bayebaki te eza bango baoloba lobebele babiso mato yebi banda bo jeunesse ya Inika do bilo bato yebi biso moto yebi tito tangana ba exam shule on Maria utana Yune je sais na Duren mais to kutana kaka en plus to bana ensemble la église moi chez papa Jordan voilà donc vendredi beaucoup tana kapona ba répétition Bible stunde donc c'est ça donc passer vraiment na motema passer perdre alors ba témoignage je nous en langue ya Inika parce que mingi balobika baza kosekisa mingi asekisa mingi sehr hilfsbereit donc soki oza na besoin aide aza wana soki oza na besoin moto okosolola na ye aza wana donc
ayokaka motu tu alukela abanda alukela motu tu solution na baproblème na ye quoi. Donc yango wana mawa mingi vraiment que son âme repose en paix quoi. Akende malamu esika aza molimo nepema na kimia nayebi ke mpasi biso totika ye nango me esika aza azotala amoni biso me azoseka na ye yesi akatisinga babiso mpo eza nzela ya motu nyonso biso nyonso tokende ezo papa ere eyebani te jour mpe eyebani donc tomilengelela kaka merci bayaya bango baye toza ensemble mwana membre na biso en tout cas totiki ye te ya mpaka tobandaki nene ebandeli tina suka ndenge ezali pe oyo lisanga ya mama Ida donc lisanga na biso totiki mwana membre na biso te toza na ye toujours yambai mami donc yango wana ya dollar na biso yeyo Cyril na biso ye wana ya dollar ya mpaka na biso yeyo donc rien à dire donc lisanga toujours ya mpaka mwa liloba te leo tokute totika enika yaka pasi nzambe pasi donc totikira nyonso tuka na maboko ya nzambe donc la vie continue donc courage kaka toujours que c'est pas maman Ida donc toujours on est ensemble quand même quoi. Donc c'est ça quand même quoi. Puis toujours la petite sœur na biso ngi mutu asala te tozala maman chérie moko fondao maman toujours Nathan toujours Nathan ya zolonga la basi soni ya des colonnes donc maman motema malamu donc on est toujours ensemble na mwana membre mama Ida ok donc yango wana siri na pointe ya dollar ya mpaka na kezwa mama Ida moi liloba vraiment wana oyo autokufa mwana wana donc petite sere nanga toaki na ye bien soki amoni kaka yaya problème omona bandi koexplike nga eloko nanga kosepela na unika ata oza na problème amoni ofa apesa obo ya mibale ntango nasalaki mariage na nga unika ayaki animaki donc ayaki mwana mokaka na kanda ya motu yango eza plein awa donc akende malamu papa Simon Kimbangu azala ingeta Maman, moi, témoignage unique à Tikibiso. En tout cas, merci beaucoup pour la parole. La Bible est dans la
tosepela mais lelo biso topréféré toye travailleur nakinika azalaki mwana moko aza na basouvenir ozangalisi mabe te mpo bokoma olobo azalaki mwana malamu azalaki boye ye vraiment azalaki mwana malamu en plus na respect nzambe azala amarkaki bato nyonso tubercusen kolon toloba Düsseldorf aren donc aza mwana oya mwana wana naboyi nanga te mabe ezaka na moto me mwana wana te eka mangwani bitolela oyo baza komisa toyeba kolela inika dernier hommage na ye tozoyepa azalaki propre na misa bandeko na ye na misa baleki na misa baya na misa bamama wana biso komisi kaka nzambe po balobaka azozaka na kati ya très motu na motu aza na destination ya kokita ya inike ezeki ya kiti biso mpe plus tard ekozala moko na moko na biso na awa ekozala ya ngai ya ye ya ye nakoloba inika azalaki mwana malamu kamara na bandeko mwana tokola na ye alors esika fali toya likatu fatiera besinga tokutana na ye nde nayokayaka basango sa mare sepelongo garde de gouverneur, chef à colonne. Malgré votre respect, tu as sous mais chef à colonne. Ta fondation. Fondation Monia. À la Didier Choumou. Choumou. Ah ouais, bien ça la gaga. Tu peux accompagner petit sœur. On a biso nyonso atiki biso Didier Choumou. Moi les loba, et ça la moi bien. C'est biso to vana na mingi na ba staff. So la bien makasi. Bon, comme les nzela na biso nyonso. To evi nzamba pona ki bongo ezala nzela na biso nyonso. To okima ngote. Petit wana ngana hivi petit wana ya tongo. Petit ya kibibi. Loko la hivi. Mana biso ko na ndoto. Biso to wana bato ya mokili. Nzambe kama mtaini. Merci à ton gouvernement. Santiago. Santiago. Koki mate ya opesa biso moi le loba. Moi elongi ça la moi bien. Oyebaki bien alors moi le loba pona lelo ndenge journée na ya suka. Bon, là, on a battu, donc, il y a une petite sœur morte, on va aller trop, passer à Fanny, na Fizen, tout là, na bango, tout ça fait na bango, so il est comme ben yaya, talaboy, jour à souka na épée, c'est là qui tant yaya qui na fête, ya sœur Fanny na restaurant na ngai, na qui compagnie ti tant que aux abis, na épée na yaya, le dimanche menga lundi, fona kende, traité à quoi, fona qui au sala contrôle. Naïbi on a contrôle mais on revoit la personne qui est on revoit souka quoi.
donc bapasi trop mais apema malamu na komwa yesu asouffrir trop na maladi wana soki lelo aza te eninga normalement azalaki motu moko plus de 14 ans nga azala te mais nzambe abateli ebele ya moko tokosola na ye yaya nga alemi na nga yaya nalemi na nga mais inika non za kimia nzambe akosoutenir so likambo omona akomi yaya seme moto omona ye te ozokomela nga te bongo soki moto abungi oyebi teke fo kolukaka bato bino bozala bongo mpo ya nini soki moto akufa mpe bokoma oluka ye nabi te ezalaka babulo ndenge ezalaka bamisala enika me elimbisa naye petite moko soki likambo omo osengi bolimbisa ye ma moto ya bato nyonso aye moto ya bato nyonso tofandi na ye trop donc bafenta yango na enika mais molimo ndenge wana na kimia nzambe abatela nyonso. Merci vraiment. Santiago. Mama wabona bonjeke mama sese nasita bibi bango bama marie confirmé Inika lelo akei mama Jackie Inika kufi akei lelo elo nokoloba elo nakoloba ya bien toyeba ovana bato nga nazalaka na mabe ebele makambo boye ezokozenga na sansi nini ezokozenga na sansi ke parcours ya moto oyeba akobongisango ntango ozoya bamatanga ntango ozoyango kifo oyeba kobongisa parcours na yo po matanga ya keloko oyo ekozaka moto fete yaka ozosepela me matanga eza keloko ezokoze moto eloko nayaki nango boye oyo akei atikinga sikoyo ngai naza nani ozomona mama ida aza mwana membre nanga tozani groupe moko na lisanga ya banganga donc asuka naza très touché na komona mama ida na koperdre mwana ye na ntango ke oyo navandi na se ya nanga namoni ndenge alikwana nzambe mpenzaki kopemisa mwana biso enika na kimia nyonso mpona lingai nalobaka yango wana mais en tout cas colonne merci en tout cas totelemi en tout cas mpongo alenga na point en tout cas ndenge ezali eyokani tinati yo nde ya boyinde tozolinga amen nakati ya bundes donc no verse falen eza nde ye totika nde te o mama kiza lekolo confirmé oyosala mokili na yo merci nakati ya bundes donc no verse falen eza nde ye totika nde te o mama kiza lekolo confirmé oyosala mokili na yo merci Dide. Kamu, ngana wasoke. Utambole. Merci. Kabe, tu zo shapa. na circonstance ndio tokumisa ye kasi eza mpasi na moto bolingaki kotike bino poto nzambe kaka moto apesa bango makasi. Nous sommes là pour compatir avec la famille. Que Dieu nous bénisse tous. Mes condoléances kaka tete na famille. Azaki mwana moko boye azalaki respect, azalaki bien, donc mwana moko donc so okutani na ye osepela. Bon, courage kaka na famille na bango, nzambe apesa bango makasi.
misala asalaki na mokila moi na se eakompagne esika kei soki asalaki lolamu wana elanda ye esika azali nom de jésus christ eza nzela biso nyonso meye aprespite biso akiti na re na ye donc so toye na bacirconstance ya boye eza te ke po eteya biso toyeba liwa ezali moto na moto alata na ye toyaka kaka te toye tomeli toseta epesa biso konsesi na biso epesala toyeba ya yo mpe kozala lobi tomuta mpe aza éternellement aza te me tomilengela kaka tokamama na yesu tosuka profite na nzambe nde yango iyo lele 007 vraiment kimia ata mwa liloba na inika atiki biso lelo vraiment tokundi ye mboyo koloba nini na inika oyebaki ndenge nini bon na balangi ni langi banala na swahili non bolimbisanga en fait moi j'ai partagé de bons moments avec Inika et c'est une fille qui est très généreuse, très sympa et également serviable. Je me rappelle souvent son akiba fête ou matanga. J'étais la première à être servie parce qu'elle venait toujours. Il y a Cécile au mélanine, il y a Cécile au lianine, il y a un métis, il y a un métis noir. Et on rigolait comme ça. Donc je garde de bons souvenirs. Elle a beaucoup souffert. Donc, elle n'avait pas de complexe. Mais exactement, une fille très, très... Elle était, en fait, c'est une personne qui aimait la vie. Elle aimait vraiment vivre. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Une très belle âme. Une très bonne personne. Voilà, c'est ce que je peux partager comme émotion. Donc, on est là. Et c'était une fille de classe aussi. Nanda Kounéaz, Rosanga Champagne, Tena Whisky. Raison pour laquelle nous avons pété ma champagne aujourd'hui parce que c'est de la classe. Vraiment. Voilà. Que son âme repose en paix, Inika. Voilà, condoléances à toute la famille. Vraiment. On est ensemble. Merci, Cécile Kimia. It's clear on the